bateme yana ba mystère ebele na kati. Si ozolongwa na ngambo ozokota na ngambo yo, bateme eza comportement. Neto yimbaka na simbi ndai na kotika yote. Donc si ozawana ozako s'engager na nzambe na yo, na passe na bisengo kozalaka na nzambe na yo. Mais preuve ya bateme kobanda na nzela. Ata to raté na nzela, mais preuve ya bateme kolando na ndako. Kola zo senga biso acte oyo. To salaka yango kaka po na sainteté. Normalement bateme o to salaka kaza symbole. Motefu azala baptisé na esprit na ye. Aye bakotika mabe ko salama malam. Abota mayasika na esprit. Est-ce que tu comprends hein? Donc, autre singa bino, tozo kita malembe. Tozo kita na mai malembe, nalo yembo. Yemo koko tanzali alobin kolo azana bino elongo. Alors, comment on a dit que mbalo tozi batem to amuke? Oh, nzamba tala la quantité de qualité. Est-ce que tu comprends malamu hein? Nzamba sunga biso tokende na kimia yawe nzambe mozalisa likolo na semo bateli. Ekotambola biso za liboso kwa motambu sinatima kwa mokengeli. Sunga bapona minayo lopoko neza na kati bapona minayo ne bandeli kino na suka. Batela biso kokoma biso pe kozonga biso na bandaku yo kompanye biso. Tikaite mo pepeno chana kati ne ngomba na yo etamu bapona minayo. Pesa biso molimo no yanguya sunga biso toza pona minayo tangela biso mabunga te toza bato na masumu suko tangi mabunga moko ta komona loboko na yo bona likoleta na kati bapona minayo na kombo na Yesu Kristo na Nazareth bila klombo mwaseko amen boto na kole Yesu Kristo na Nazareth za na moto nyonso merci. Tozali kobatisa bandeko mibali na kombo na tata. Okay. Na mwana. Allez. Bela moni mosanga. Kobatisi bandeko basi na kombo na tata. Na mwana. Voilà, kindisa nyoto. OK. Bela moni mosanga. Babima. Basi na kombo na tata. Na mwana.
Fais-moi du mot centre. Quand vous savez, tu m'as montré tout à l'heure, tu as dit que chef, non pas tâter.
Lobiko ya Molimo, page 229e cantique. Amen. Ya wenzame na bomo tetondera bolingo na banda na biso na kimia ko sulusi na biso na kimia baadhi na biso na ndela bozongi muguyane sala moko na biso na mutulo ko na musini na kwa mwana sala na sala bela kwa seko. Amen. Amen. Vote na congression sala. Hallelujah. Entendement batuming ezalaka akozoka baptême soki scène eza mais particulièrement cette année cette scène ezazate et baptême ezali na oda moto nzambe, c'est-à-dire que baptême eza engagement ya moto vis-à-vis ya nzambe na ye, eza engagement vis-à-vis ya église na ye, donc moto asala que mondi va s'engager à servir liloba. C'est pour cela au moins que non bien que scène ezate mais tellement eza engagement c'est que mondi mi po eza consciencieux andimi liloba asalela yango senge alekala maso ya bateme po asengage na nzambe. Message ezaka moko bandeko batala biso de par le monde eza ke liloba na nzambe eye po debikisa milimo liloba na nzambe eza église oyo nzambe atiaka ti esuki bafama bato liloba nzambe ye okona mpona mosuni te ye po babasana riche na mosuni boye te liloba nzambe ye mpe porte kimia na kati ya mokili kimia na milimo ya bato. Voilà le bref de l'histoire pour ça bande ko so ba la ndamisi na tapo na musuni papa ça ensemble était na maman mais na molimo deux ensemble na mais sika baza kuna no beza ka donc papa na maman sika baza parce que que notre tozali on sait c'est banenga kimi donc le gens premier tour ya baté mais ça deuxième tour ça ga deux tours comme donc le premier tour ça pour mobiliser bandimi bien que effectivement il répondre comme tel mais quand même tu dois c'est que le deuxième tour bandi va répondre comment la vendre. Oui, na etinda ya secondaire, d'abord, première chose, c'est que papa Zali, secondaire, on le dit qu'au fait qu'on communique pas sa Zali, à Combo, il y a tous les serviteurs, atteignent sa servante, et tous les fidèles, il y a ville, province à Kinshasa, là, ma responsable, nous sommes tous les papas, nous sommes Zali, là, Moufan, Safala, Marceli, Kumba, oyo bazan loro pour la compagnie sécurité tindeli pana mutambo sika bazali eza na itinda ya l'homme de Dieu par rapport à baptême parce que yende oyo ya waponi pour la mutambo ça le monde entier la pesa qui rampona ko pesa andimilioso baptême babotama ya sika na première chose pour la bande konyoso dans tous les 4 coins, il y a ville province à Kinshasa, tout pays dans le monde entier, va juger dans le Musikate, va pousser à Pembeni par rapport à Bolingo, où Nzamba Laxibiso, après si Liloba, la 4 dans le monde entier,
Première chose d'abord, on a sauvegarder ça là pour encadrer milime parce que ata osombi mituka ata osombi mapango ata ozwi nyonso ya mokili mais soki ça écarté pour un royaume des cieux nyonso ya mokili c'est pour cela baptême eza moko ya bavoi moko ya bainstitution divine mpona moto amona mboka na nzambe il faut alekana na nzela ya baptême eza etinda ya Jésus Christ de Nazareth à travers l'homme de Dieu papa pe alakisi biso moko ya bainstitution divine mpona moto nyonso alekana na nzela ya baptême mpe kolekana na nzela ya baptême il faut moto azwa baptême première chose esika kombo ya nzambe ezali. Deuxième chose, il faut à se repentir na ndenge ya vrai, na ndenge ya lukutate, na ndenge ya masolote, na ndenge ya sentiment, mais na ndenge ya vrai, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est ça logique pour le papa, sa grandeur à l'exhibition, parce que yende aza guide pour na biso, aza exemple pour na biso, yango no monde lelo to sanganaki pour na kolekana na nzela ya baptême.